c'est l'actualité. Bonjour président. Oui, bonjour, bonsoir mon frère. Bonne santé. Ça va bien par la grâce de Dieu, Tozali. Le Oyo. Et Indi, marche a déclenché le 22 à partir il y a Bande Konabiso, il y a PPRD, Babéré Rouge Balobi, il doit marcher. Président Fachi, Azamutu Oyo Bango va penser qu'il pouvoir à gagner l'élection. Oui, Tozo c'est la bango. Tozo c'est la bango baya. Ceux qui va mettre au tambour, les bisous peut ça aller-retour. Donc ndenge bazawana babongama bien, bakotone siko vérité résigne na maboka le code bango balingi ba meka. Ndenge baloba bayibisa bango ke biso Félix Sekedi bakabele pouvoir. Félix a du pouvoir, il a cadeau hein. Félix a du pouvoir puisque le peuple n'a voté. Kabila a pouvoir na Chadarité, a pouvoir na Félix Sekedi. Est-ce que vous pouvez trouver cette histoire normale? Bandekwane bazoko sana liboma bazela, bako vivre qui vivra verra. Oya koze bako pakatambangu, bako yoka son. Vérité des yeux, nous allons qui a Martin Fayulu le comme il a perdu. Maintenant vous comprenez que le président a gagné la élection, il a payé ça qui est ça comme deuxième fois. Mais c'est vérité ça ouais. Est-ce qu'il y a une bombe? Est-ce qu'il y a une zélette pour réagir? Non. Bandeko wana ba meri lotoko. Bazomeka ba sentir son. Bisoyo base ezali ya Rolenda. Soki balingi ba précipiter Kabila pa katambangu na mboko ba meka ba oser ba ko sentir son ya liboma. Président Okaso le 20 awa marche Ezali Toyoki coûte le 22 pardon le 22 marche Ezali il y a bande ko perdre échangeur ti parler du ah biso beto sala to kutana to bana di on 10e ti to kutana esika to yeba na to sali aller retour ba ko pakata to sala aller retour to longue 10e vers échanger so to kutana na nini na 14e ou bien plus nini bango bayokas bayoka makambo ndenge banda mukili tokutana pete topesana ba bonjour balobi ba ko saisir cour constitutionnel pour la deuxième fois mais bakende topesa bango chance soki balingi ba précipiter Kabila ba oser et puis na Kabila na banoko na bango nyonso bakota bakala tout le monde bakozala osare. Comment vous pouvez imaginer na mboko yu moto to bondi to oser pouvoir to lebité en tout cas to tianase présent lebité tout ça cohésion nationale to kutana bande même ya FCC même banani. Est-ce que vous pouvez imaginer batu babuma biso bakuma batu banyokole ba peuple congolais salaire boni batu après ça azai ko futa ba soda na ba policier zo kabele bango soso bango batu mibale so amona bango kutra bila zaki soda mais azomona pas soda ba soda banyama. Mais les loups Fatia hier qu'on va valoriser les soldats et les policiers. Il faut améliorer le social. Il y a des soldats et des policiers, des peuples congolais, des hommes congolais. Donc, Balinga va étouffer. Évidemment, il y a les peuples d'abord. C'est par là nous disons non. Oh, il y a Komeka, Akoyoka son. Akoyoka Nini. Élection c'est na Sankuru mon amboka la mère Mende Malanga Ngambo Sholo Ligamba mete hein et pour Adis Adis or permettre cellulaire Mende o Malanga la mère Mende kenda katasani papa yako singa siko singa vérité resine na lodi bayoka yo na Sankuru yo singa vérité resine na Sankuru na mboka na yo moko. Merci na bandeko ya Sankuru bo sanctionner moko mutu moko wazali alinga zo pouvoir de papa vous pouvez imaginer Mende plusieurs fois ministre plusieurs fois porte-parole Mende kaka Mende Lambert ba poste kaka Mende comment vous pouvez imaginer mutu moko wana zo kaka ba poste et puis le peuple ça na poste ba changement. Il faut fréquence pour monter comme tu n'as au capital dans des attaques nani top Congo ou bien dans des fréquence comme il y a FCC à Mende au Malang. C'est pourquoi on a lui bas sénateur bossa la chambre là moi il faut pour na kutu nani Mbayati. Moi n'a pas une information. Comment tambo mamazali sous sanction communautaire transfert besoin choisir et ça pour beaucoup compliqué ma solo hein besoin pas c'est compliqué ma solo ah ouais papa il faut tous abattre vérité to bombater ngai no lingana bombele na bombena sa mais c'était nako popula ngwa des autres ngana za yoka nini président Okasson au lobby qui le 22 Oyofo binope bozala la deuxième ri aboki na binope changer le président Kabouya pe qui secrétaire général c'est Jacob c'est biso alors peut-être que marche est-ce que vous pouvez imaginer
na niveau ya CG aloba te bokomata botambola papa yo comprenez mon voilà makambo ezotambola kaka tomeka kaka na kati ya actualité tofai na actualité tosolola mwa moke président yokason kotala makambo oyo CG alobi awa ntango yo bandaki korangeli ntango ozalaki likolo awa alobi lokola PPRD bazo renoncer sur votre coalition bino mpe bondimi na bino ekatana mais CG awa alobi coalition wana ekoki kokatana te parce que jusqu'à présent mabe moko nano ekoti te mais Kabila ye moko ayebi papa baalukela Kabila problème Kabila nde ayebi ke bato bapeto baza nini bameli lotoko nini botika bakui bomela mai parce que Kabila ayebi ke soki basala erreur ya kotungisa kotouche Faci eza départ ya Kabila l'immédiat. Donc ceux qui balingi ko sale erreur na Faci cela veut dire ba précipiter Kabila na ba noko ne ba katamba donc c'est pourquoi zo yo Kabila lebité ngana yebi makambo na te Faci tout mais oyo ba petit na bere rouge ngaite mais biso to yoki yango naza nango na téléphone ba ndeko na poto ba zo yo déjà ba yoki yango ba sali message ba lobi ke Félix aza protocole et protocolaire ba lobby bazo senga vérité des na ba kena cour constitutionnelle c'est pareil na ibisi bango à partir d'aujourd'hui mariage jango biso na bino ora orange na ko bomba te tango bino bosala ki bolobi oya ko toucher Kabila mais oya ko toucher Faci akoyoka nini sans est-ce que to défendre Faci to senga autorisation na moto je suis là tozali ko respecter puisque CG azali autorité na biso jamais ko lekate alo bate balobaki CG ndalo baki boy tango bango bazi autorisation et c'est batindi bango basala ba message ya salité batindi bango ba mekana nous ke muzindo saye zandenge nini c'est donc lokole batindi bango biso siko ngai moko lokole na kaza yokason son il faut yokana tina kingaka son tina kingakati un dernier mot Roiko pesa na bandeko wana likamako kamwa koyoka bango koloba azoluka kokotisa na moko ya bino azali mona ndako fils mukoko na kati c'est pourquoi na lobaki moni fils abandaki babiloko wana moi personnellement na lobaki fils ya kuiko banda babiloko wana te soki bazo attaquer fils et puis il faut bayeba comment d'abord ndenge tozoyebisa bango awa oya ko attaquer combattant IDPS a sentir akoyoka nini photo déboulonner bango on va les déboulonner ceux qui balingo papa et puis gouvernement présent ceux qui bazo linga koyana 3 noté gouvernement evanda Attends 2025, ce n'est pas un problème. Le peuple congolais va se retrouver. Yoti katoko salere to récupérer. Soki bato babeti match kete match ezali nani bazoke match 0-0. Prolongation ezalaka te. Même na classe ba repêchage ezalaka te. Omoni mandat ezalaki donc to bandela. To bandela 2023 te papa mandat ezali ya transition. Donc to tchana boru na se. Bazana posa ya ko bloquer biso. Baleki na media balobi kete ndenge zaboye balobi Félix azana posa dissoudre biso bango bakokokate lokoli bino bozana message wana biso pe base na peuple congolais on se prépare en comment kotala rancune bozana ngo bino bato oyo botamo na coalition bino bozana pouvoir bino bozana présidence bango bazana ba assemblée nationale bazana ba institution mboka bozo wela ni te ko wela te parole to wela te soki omoni muto akomi koleka ba loki ba media tango bango balobi wana il faut ba se contrôler bando na bango ba yokite si baleki na soki na kinga kati wapi bazai balati ba beret rouge d'abord beret rouge ezali réservé na ba armée siko symbole ya beret rouge donc balinga ba intimider biso balinga ba intimider ba combattant IDPS to viva ba boro wana depuis Mobutu bazing zone to viva ba boro ya ndenga liboma to kobanga ba petit apa pamba wana te to kobattre bango ande en désordre le ba suki sali ni pona ba combattant ya ngambo wana to pe ba militant ngambo wana te na sengi ba ndeko ya la moka bon na yebi pe la moka c'est kufa de akala po matungulu Freddy asalo baki déjà que la moka na yebi yango te za na avenir te fayula tikala ko gagner élection te et puis ce qu'on ndenge bino bozoyo ka peuple totel maloko le mutumoko Faci ndeye pour la défense ya peuple congolais le peuple d'abord to soutenir président pour action na yeze okataka na mingi te bato bazo bloquer zali bato il faut ba pesi bango condition ba même bilongi ya sika mais bango balinga ba compliquer président d'où maintenant nous devons nous prendre en charge to soutenir action à président to za la kimia to za la altitude oya kolinga ko tumu le président biso moko to ko sala siko déboulonnage to ko tika te est-ce que combattant to tika donc na minute yo bandeko nyonso bazolanda ngai monde entier to za même moral bao nyonso eza na États-Unis na Grande-Bretagne partout monde entier sika bozolanda ngai sont aux alliés pour to déboulonner système ya bamiyibi parce que bato babengi ngai babengi bazolela tout moment papa mais kuna ndenge nini location sko nini bato libanda faut ba simba par rapport ya message
fati moto akosala eloko aza te bapeti wana nyonso baza bavu donc bango soki basale rere bango nde bakopakata mbango ande soki basale baoze na Kabila kabanga et puis Kabila akokende wapi CPI akende wapi CPI bazolinga Kabila akende CPI Kabila lobby batala au moins coalition Kabila lobby tete ngai te ngana bloqué te bapeti botika kolinga ba problème fati azi papa Olive yakotala Olive Mendeko papa Molière alobi te ndenge naza boye bandeko nayebi komba Kabila te nakomi nayebi ke na mboko Félix Tshisekedi naza chef de ayebi makambo batuni est-ce que papa yo yebi papa oyebi Kabila le malemba alobi Kabila azalaka wapi aota wapi donc vous comprenez. Donc, bandeko FCC babosani Kabila. Ndenge moko biso toza boye toyebi que le président de la République ou azali élu par le peuple ou azana mandat peuple azali na poste à changer mboko aussi comme ne Félix Tshisekedi chilo to pese chance akamba mboka muntu nyonso bobanga te tozali na armée tozali na la police tozali na ba combattant IDPS tozana peuple congolais simana biso na communauté internationale CPA zozela oya koze kosala kaka rere soki facha kosoli hein papa braza kutubakanga frontière olingo koma na Angola yesekete bapesi otezoya te zonga kuna bosila siko okimela wapi hein tala biso topesi bino chance bovanda na mboko bolia matembele bolingi botumbola biso donc oya komeka akoyoka nini tozali wana nzamba abatela bino bakongolais nyonso esika bozali tokolinga te ke bêtise esalama président Félix Tshisekedi azali un rassembleur comme nommé batu nyonso topesa chance akamba mboka puisque opposition eza te totikali batu nyonso ya majorité donc biso moko tobanda kozwa rôle mibale rôle ya opposition na majorité faki déjà kala mokolo matongola yaki matongola lebite la mokese batuni Jean-Pierre Mbemba charma azolo kapé poste na ye même alebita papa yo la makamana ko to na te président yo pesa eloko tonya taboro to donc kuna mawa donc to simbana to tonga ko na biso na pesi merci et puis na pesi ba congolais nyonso balandaka sans oublier maman Angèle mère nanga na Virginie États-Unis d'Amérique Caroline du Nord Jérémy Musungai bandeko mususu balinga kotanga kombote mais na yebike monde entier basepelaka mingi sans oublier ndeko Sampayo na Chine et c'est que ozali nzamba batela yo bawe bazali na Afrique du Sud ndeko nangai Saminzita Zimbale ozali pétrolier nzamba batela yo asunga biso tozwa makasi pona kotombola mboka na biso oyo balingi ko investir sans oublier Nico Business c'est ce que ozali nzamba batela yo apesa makasi totonga ekolo na biso oyo azana makoki yaka na mboka mon numéro ezali plus 243 97 047 45 58 plus 243 97 047 45 58 c'est mon numéro de WhatsApp soko bengi bokoyoka nini j'ai dit et je vous remercie.